toko voiler ba facité. Le message à Kofi est destiné na Bouboul et Yondé là na Isebola. Okay. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui combo ya Bouboul na combo ya Isebola et Vanda et Safisha et Kangama et Kota na Mitwa Bato, c'est grâce à Kofi. C'est grâce à Kofi Olomide. Et yoka quand même yoka na nuna e bois kele. Moi ne bois kele o ya sentiment, tu sens que ozo bois kamutu avec plaisir poza mutu na yo. Yoka ba ba kaswana nyonso. Même ceux qui ont problème ezali. Vous êtes assez grand pour vous régler le problème entre bino. Depuis Boubou la Kabana Kofi, je ne sais pas. Peut-être en Katia Nzembu, Kofi a Kobo Kambo qui est là, je ne sais pas. Il faut que nous ça l'attention pour comprendre qu'il y a Kofi a lobby la Moutouboy. Maintenant, nous allons battre. Mais à chaque fois, au moins, un groupe de gens, il y a Mikolo, Bazo attaquer Kofi, tout ça. En fait, Nambo Kanabiso, les loba ko tombola yo, Kabato Batombola Kyo, Lobi na Tongo Bakitisio. Babosani ki Batombola Kyo Lobi. C'est très méchant. C'est vrai Kofi n'est pas parfait. Kofi a na erreur na ye ya makambu na ye ya côté na ye. Mais là, c'est pas gentil. Tu as une histoire mon ko mara awa ceux qui Bouboul na Kofi, je ne sais pas parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui ni Kofi a expliqué tout na télévision ni Bouboul loba s'occuper Kofi sala ki Kofi central tout ça Kofi na bande ko ya na potote azaki na Kinshasa na problème azaki nango et nani Bubunda bana ko ya ko salela ba makambo nyonso tout ça na ndenge sala ki paraîtrait ndenge to yokaka ngala ninga ko beta masolo ya ndenge to yokaka te que moi ba benga ngoni ba falsification salama ya ba documents tout ça mais bref je peux dire me permettre de dire que na problème wana c'est comme si Kofi azakana raison mais le kola aza le seul artiste balatisa maseke na mukila. Ceux qui m'ont lobby qui babé banina Kofi directement va faire ça la Kofi faute directement Kofi Bimaraka Moutumabe. Il y a des artistes mauvais, plus mauvais que Kofi Olomide. Plus mauvais, parce que Moutou a monté Mamabe. Akoka d'abord Kosenga, Akoka ko pardonner te, Akoka pe Kosenga pardonner. Et Baza est belé, il y a monté Mamabe. Mais il est le seul balati Samukila namaseke. Or, Kofi, c'est pas aussi, n'a pas musicien, autre dans la bango et belé, baza ba hypocrite, mais Kofi n'est pas hypocrite. Non. Même si on va au sala likambo, ata bombia on le lobby, troisième jour, vous comprendre que, ramba sala qui est loko pour naboui. Pour naboui. Ça, c'est Kofi Olomide. Mais quand la sikoyo, mais papa, Bouboul, s'il te plaît. Moi, je dis toujours que je ne suis personne pour na sala, bala pe sabatou leçon en morale. Mais, dans la relation nyonso, il y a le bon et mauvais moment. Mais pourquoi biso bato mokili, ceux qui amitié Koufi, bonekwe Koufi, to s'accrochera à un mauvais côté. Pourquoi? Et les bons côtés, parce que les bons côtés doivent dominer le mauvais côté. Tel que ba moment bien au bovanda ki ba kop bosala ki ba si bolinga ki ba couverture bosala naka yo bombi oyo kosi kazaya oyo tout ça là. Ceux qui attendent les Camboisali, ceux qui vont au les sous-toutés, mais chacun fait sa vie à côté naïe. Déjà, ton bozo vanda bouboule, attends pour un bon moment au bozala kana rambo. Tant on est au vandi bozo, on attend sous bazo bima, bazo finga Kofi. Moi, je pense que même à une seconde de réflexion par rapport au bon moment passé, Kofi Sabatouana dosé. Non, ce monsieur mérite beaucoup de respect. Ange azate, Netoza Boile qui a Jésus-Christ azate, biso tout. Surtout banana, surtout banana, la chronique, tu vois, oh bazo ya dans sentir gazwana en go finga na nemo ma batindi batie maloba parce que moi na mukia wana o moi na mukia mpoli wana azalaka so mo tali bien est-ce que a osé au sala bon parce que dit que elo mo na simane o ba c'est que so ki ba meki ngana zali na osala bon parce que moi na ba ozuaye ka zo bazuye na habité c'est-à-dire que azana mutu mo na sima o avandi wana c'est sala yango ça donc t'as le niveau bazo tinda donc mutu a sala Alain eza faiblesse parce que ngasi na besoin même on poto sala na papa wana o ba bazo finga si na besoin ya ofinga Nathalie Chichi neti nga Laura na ozo téléphone na nga na bengi pam na lobby na ninga loba na oya na télévision te na otinda pe mutu te na bata manasima mutu ezali faiblesse
eza en puissance, eza reconnaissance, il y a grandeur, il y a mutu ozo finga. Tellement tu reconnais que aza grand plus que yo, tu reconnais que mutu aza mutu koleka yo, amwana ozo batama na sima ma finga parce que les insultes eza arme ba faible. Batu basala ba insultes baza faible. Nga na comprendre Kofi hein. Pour mutu se décider aya à répondre Kofi à ça la vidéo parce que et puis imagine toi peu yo comme aloba Kofi. On a la colo qui va malédiction, ils va maudire. Donc à maudire, imagine quelqu'un qui te dit que au lieu qui mongoya Kofi central partout ba lokendo ba monanga. Donc o eza ba lobarake, o ba lobarake conscience na yo et ba beto ma Kofi partout. Peut-être les gens vont croire que non, so côté na toilette moni Kofi abimeli OK mais Kofi meloté. Conscience eza juge témoin na biso. Yende mtaïf sa biso ka ke. Donc au vandi bena go na toilette, au vandi bena yo moko, lo tanga revue, au mona bena Kofi a beto ma Kofi na mundo. Donc conscience na yo beta yo, ce que vous monez longia Kofi. C'est pas gentil. À un moment donné, les gens à un certain âge, makamusu batu bako sala moté. Moi, je déplore cette attitude-là. Et puis, ne loko est comme il l'élo dans le monde nabiso, tous ces règles que n'a pas insulte. Tous ces règles ne se règlent que n'a pas insulte. Eh bien, on a fallu augmenter. Fallait amemi ba de belé au ba fingi là, c'est-à-dire que boya n'a banalisé au finga. Boya bo fingi là nga bien bien. Mais abo sanate que donc et l'on katele katao. Kabana na maro un jour comme na poto batu to mema pe batu na poto aro boya po mema na poto. C'est vrai na poto pe bon so mema na poto salini. Aro bisongo pe. Moi si vous avez na poto avanga bien. Ah tu mema pe batu na poto abaluke li ope. Donc pe a changer le ope. Donc ezala. Donc yo ndenge batu ba kolia yo suka suka ba kolia yo. Ka ba omba ofinga pe yo. Qui a une parole d'autres chefs soumani on va tous les quatre chefs faire là en direct pe na production na il ma trop quand même il ma surtout moi na wana oyo impoli wana azara ma politique a kokate aya kokota na blo kofinga rabatu donc kofinga en plus au départ on a ça moi qui Charleston moi mayele moi muke ya ko analyser tout ça mais donc à ça maman virage il y a 300 ans voilà ma donc mi beko ya kali donc betaye finga parce que les là na mutu na ya rosa eloko wana te sangi batinda ça va tinda ki parce que au départ on a un argument on défendre un argument ya ko moni ke fallait ko kokate ponini azwaka bato ma finga o bana capacité de défendre un argument ba présenter bani bana orate bana na force à parole te à part kofinga yango mona abeti soki arena mais kolega na mai kaka boye sans impact abakele basali ya wenzale esili kamba ya lelo esili sans impact pourquoi eza bato ba mafinga c'est que bato bana na nini te bana capacité te ya vandisa eloko na puissance à parole c'est que ba vandisa eloko na boya bo débutant na pete nyonso bana ba na force te bana eloko te abaya finga maman na yo tout ceci après donc toi non sous confiant tout mon ayo il y a vie à perpétuité je sais pas ce mot perpétuité donc peine na yo à perpétuité et ça que au tambola te sans mon elongi na ngebimela yo sans que otanga komona so bandika lisolo fo komona ngebima natina kyo oluka oyiba Kofi central nani nana osala yo continue osala ba complot continue ko jalouser continue ko kokosa kotinda baloba sans effet zéro et vous allez obligé ya pena mbeli otianga na mokongo mais soke bukani ko kamwate o nzambe na yo l'autre là na loba ko tunini yo pose à la fois appareil respiratoire Fali na batu na mafinga atoko beta concert na Lola ata ba peso contrat pemeni ya Ange Gabriel mutu a respecter ozala te otika no ka pamba et timo kile ko otika no ka pamba surtout na oyo salo
surtout anga na mona mwana na boy ku ko tia vidéo ne pona ko pesa moi pour so autant na ko mu ah tu premièrement deuxièmement pour ko tia même pas elongine ah adam ko lo moko te donc ya mona a finga to tika jamais ne to ko zo tant sou mutu mo l'extrait na par rapport à maramba lobby ye to sala yango ti yango moni lelo bo beti yu arena o memi poubelle nyonso na poto na landi ku ndeko moi simo bazala na werason oyo alobi maki amemi ma non solo ya poubelle nyonso na poto, c'est-à-dire drogue makambo nyonso na poto, mais yebaki bato wana c'est-à-dire que bakovandiselo jamais komona yo komona koleka na mopepe neti fast food ezalaka parce que ndeka musique no elekaka ndeka za 3 mois 2 mois babosani yango ndenge pe komona atokozo contrat na lola atomona Ange Gabriel atobeti concert ma devant ba Ange na paradis au Stade de France au wapi. Salut, c'est la vôtre Glody Souka la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous partout où vous allez. Vous télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir du téléphone nayo au télécharger Sendwave. Ozana poto, okoki kotina mbongo partout na certains pays il y a Afrique précisément biso na Congo ozana posa soya ko se déplacer à partir du téléphone télécharger Sendwave nayo otindi mbongo na seconde motope azui na téléphone naye na M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobanga te talaka ngamungo na kati et puis cadeau il y a nene oyo to meli bino nyonso bozo télécharger Sendwave bo utiliser code promo nanga elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwave on peut utiliser code promo elengi ya Congo ozana 10 € offert 10 € bonus 10 € wana et bah si sous moi un plus na mbongo olingaki otinda. En tout cas n'hésitez pas bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora olingi otinda mbongo na Congo télécharger Sendwave application kitoko pour na biso ba congolais nyonso et pour faciliter biso transfert d'argent sans frais oza mbongo ofuta te kaka na kati application osali transfert na yo pende kono kuna enquêter les maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga elengi ya Congo pona bozwa 10 € ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, boche ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout est ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana okoki kosala transfert na yo ya ba fonds oyo lingi na Congo ndeko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapi te na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout oza na Belgique na France diaspora tout le monde na mbongo na Congo ko hésiter te Sendwave et pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité.